y a ma bé na makelele oyo etiami trop concernant séparation na papa Zola. Gloire au Seigneur, réconciliation et salami. Mais il faut tout le monde équivoque wana eloko wana batu bazalaki nango ba comprendre biso le lebo Rolanda biso que ezalaki bongote. Na yoki explication ya papa Zola pe ya frère mais na kwanzambi eloko esaki ke bokabwana pe eloko esali ke bozonga. Merci. Mais oyo biso toyoka pe oyo public elobi biso toyoka na question ba question ya public. Bango balobi ke séparation na bino na papa Zola ezalaki mpona na cause ya sujet ya papa ngangu papa ngangu kabona mpona papa ngangu feme na kwa nzambe obeta papa Zola mosinzo ndenge bato mokili balobaka kobeta coup d'état et pas le frère Moïse Matuta papa Zola alingaki aproduire papa Moïse papa menaka nzambe obeti coup d'état yango wana eloko oyo bato bazoloba na Luanda pour le moment eza cause ya séparation na bino bomeka koexplike public bayebake ezalaki nini. Merci beaucoup. Merci maman. Papa Zola, on peut répondre déjà? Oui.